La Rwana atindité moyen artiste n'a pas bougé à té. Je dis, hey, frère, pour un 500 €, moi je peux que foutre un euro. Et au cours de l'artiste à té, tu vas dans le studio et le lobby on a bien natala. Comment vivre tout cela qui n'a eu à tirer un manager intervenir. Yo na yé. On a bandé déjà que cela na vie. On a bandé déjà que cela na vie. Mais vendredi manager a obénganga. C'est bizarre derrière na 23h 22h. Et tout cela manager na c'est bon. Tout ce foot avec studio. Ce qui fait a été et puis voilà. On a pu payer. Na benga na ngapeli sous-souté. Na ke studio le roi pas été na nyati nzembango nzembo chauve-souris tebelango papier afali na nyati pe nzembango et bimi nango pe bien et puis voilà na ndenge ya bien mais tu qui regretter quand même parce que oh azaki ya na bino wenge wana defanda ka bele mana bango ya wenge bon ngaba discours mingi ya musique ya Congo non frère fait rigoler bimisa nani leki na biso nani rebo malgré Bandari Boabimi, monsieur Soazo a sauté. Pourquoi ne pas proposer aussi pour déjà mais ça mutu zo luka mutu abimisi pourquoi non ngana luka mutu abimisa mutu yo mutu lobby na kende mais ngana okende ndeli ngamo ba festival mais ngamo na label nga maya ba vie fo ba o dina la ni activité o vera mboza na énergie te vera mbozo lingande ko tikate ba vera mbo fo ba paiement basali sa jeunesse ndina mona katindi karamona na gaz fabulous c'est bien mais via ko ke na suko betaka musique té il peut bloquer un jour te souhaitant ôter et voilà il y a papa il y a des magiris et memazelo papa je sais que ma banga est bloqué ma binasé moteur répété c'est pas que vieux tant que fils normalement nga fils a wenge vie a roya et mi voilà bon de toute façon pe nan pe mona pe muta wenge ta yego ba vie na biso wenge na mona pete ka ko yemba pa ba mina vie beaucoup ba mina biso ndire tant je t'aurais intéressé et va s'intéresser vraiment na ko yemba na biso et voilà na fit ya vie na Blaise Moula pourquoi bi mettre na vie chanson auto zelagi bon fit ya héritier na moni ba doit réclamer autre base à la patient un des 4 et comme ma na single tu base à la patient na moni ba réclamer en auto ba tenir biso regarder parce que na moni na Facebook nanga ya des fanatiques monsieur héritier bazo finga ba lo ba mabe bon qu'est-ce qu'on va faire à la musique bon featuring avec le vieux ingénieur Chelebou vraiment le vieux il fallait tout yembanaye et ça là qui est tant naïe manager naïe a eu ça il faut doper sa mbongo et manager a eu tout sa mbongo dans ça qu'on a rouge coordonner rouge rango que non il y a des canaux bon en gros on a soleil na vie na la na avion tant joujou diko na tindelinga nzembo na ndo yo kayango bi anzimo funa yembango. Voilà, merci Namino Baibonanda Bisso. Et c'est un réseau de l'Otozana Matopé. Moko ya Bisso ya éléphant ya presse. Donc connaissance et à Walelo. Na Saint-Denis, nous avons na plateau na Bino ya Code PIN. Tout le billet tout le l'état d'esprit. Qui est l'état d'esprit? C'est le Scrum. Donc non kamba mo bongo. Pour parce que Aza icône de la musique, tu peux sa bongo ba valeur na bongo, tu peux sa bongo place bongo ba linga la bazala. Nazanga Moroté, Nazana Matopé.
kilo ya presse. Merci beaucoup. Bon sponsor Nayo Patrick Massidi, bonsoir na Célio Scrum. Je me suis dit Tata Mapassa et n'a profité quand même na présenter ma vœu Nayo et puis ma vœu na Célio Scrum et puis nous tout botal biso à travers le monde en tout cas, le plaisir a toujours été nôtre en tout cas de vous savoir très nombreux à partir de vos différents postes récepteurs en train de suivre cette grande émission. L'invité que nous recevons aujourd'hui, Bato Boïdne Bomestomesana, il n'a pas la langue dans sa poche. En tout cas avec lui, il y a à boire et à manger. Voilà. Ça fait un moment. Moi, en réplique stratégique, Salamaki, il s'était fait rare en tout cas dans les médias, certainement parce que Zaki n'a pas kusandé sur Baswali Tolobaka. Tout le monde qui est le bilo bimi na mesa et kabom c'est-à-dire non ça dans lokele na 50 mon il y a 100 kusu 50 lokele donc congolais en gros d'ailleurs congolais voilà bilo que ça na mesa déjà bilo yango wana état d'esprit pour le belango cela n'empêche également pour le bel actualité. Voilà, merci beaucoup. Bon Matope, merci beaucoup déjà dans mon déjà c'est déjà une grande ligne le to le bela plus côté état d'esprit c'est le Scrum 20 titres. Royal et l'autre, même pendant Moussigate, tous à plus tout autour, il y a Oya Sali œuvre ma casse. C'est le Scrum, bonne année. Bonne année, Patrick Massidi. Bonne santé. Santé, ça va, nous avons plus Sabiso encore soufflé de vie et tant qu'artiste, tous en a droit à représenter ma condoléance dans l'artiste seigneur sur le Congo parce qu'il faut perdre. Parmi les grands chanteurs Yamboka Congo, parmi les leaders Yamboka Congo, le général Lefa Oazaki, parmi les vieux Bande Seleo, apporté Pierre Naé dans la carrière d'Anga solo, et vraiment, Moli Monaepe Manakimia, Kulu to Ebindenge, to Linganaki, Ndenge to Zaki na Kenya, Ndenge to Vandaki, Ndenge Lambaki, Ndenge to Liaki, Namalobawa Lobelakinga. Na banzimu nanga o na lingaka na banzimu nanga oyo ya lingaka et lelo atiki biso et nanga bope ya viva la musique naza na vie oyo Veriva de lo people parmi ba vieux papa mbatiki langa atika nga na maboko na bango le Veriva bango benganga ka Serge et oyo azaki na so na kanisi susu Veriva na kanisa susu vie na ngai Zolosi. Levé Georges, place Azali, Courage et Belé, Nzamaza Bolingo, Abendi, Bayabino, Bayabiso, Bayayo, et Tokopesa Nzambe appesa toujours Finabiso Zol aussi. Force, tout le monde en aura de temps en temps, mais Mokiliza Nzambe, Moraebi, Tomilingi la Malamu. Nzambi toyebi mokolote toyebi pe ngongate et voilà et puis tous les sous na matanga ya ndeko na biso Lor Kabongo aza parmi batunanga oyo ba ndeko sunganga pe na mboka oyo azalaki mutu moko malamu ndeko atoni lo Kabongo ya bandeko benganga so azana makamuna ya benga sele ozapi yaka na Sergi tova na biso yaka na Saint-Denis. Et puis, ce qu'on Pessi après Limoué. Et là, nous avons aussi Moli Monae, Lor Kabongo. Nous avons aussi Moli Monae, et puis Manakimia, tu as pu faire na bisomo na Belgique. Où il fallait que nous fassions la misala na Belgique. Et ça, c'est que nous avons biso pas tiki biso na Belgique. Donc, moi, ça la vraiment misala nezade parce que tu as débordé na Badei. Et tout suspend dans le makambo il y a moi fait toi il fallait que ça en Belgique pendant ma vie def na la Lynch Bar et pas à Awa Aïcha et puis Felino vraiment tout royal sur la Belgique mais tous les là bandeko et puis voilà quoi. Excusez, parenthèse, moi rapidement, on a dit que vous avez un questionnaire, on a pu profiter de la même ligne. On a présenté ma condoléance, on a les plus attristés en tout cas dans la famille judo. Ma stato, tous mes collègues, tout y a judo. On a présenté ma condoléance, au père de mort, on a biso lelo, mettre un gochima, au père de lelo et puis bana barombo, un gochima na biso. Il y a biso judo club Saint-Paul na barombo, na ba stato en tout cas. À profil de l'on a a vérité na moni, master na ngai Kissinger, leader américain. Il y a une dans la mosinga, on a tongo 6 heures à la mosinga qui est là, mutuna a koufi. Dès que le baranzamba pesaki, nzambe puis quand mutazuye, qui met à moli monae ba
obséquer les camalamu en tout cas parce que depuis que place à sportif et qu'il y a moi état d'esprit ça moi genre en tout cas apaisement ezala na ramener ceux qui ne malamu condoléances na bino tour master tour en tout cas mon ami personnel maître Igo Kosovo maître Blaise B quoi coach olympique 5e dan bino tour en tout cas qui ezala ma ramener sur les cabines ah sensei bacha maré c'est le scrum 20 titres c'est le scrum 20 titres. Ouais. Il y a Bilé d'abord, tout le bandon, nos félicitations. Ouais, merci Patrick Massidi. Au ciné d'abord, le roman peut-être vraiment rare. Dans le milieu de Nabiso Congolais, Moutouma, ciné, ça 20. Les hommes rares. Déjà au ciné, déjà au sala. Parce qu'il y a eu un sala nangai. Et au fait, dans un petit alobaka, Eric Bamba, Tiki a Pambate. Ça dit que Nazaraki déjà dans l'équipe. Sur Dotali, Vinim Pela. GG Moukeba, Jesse Dezes, c'est de la One Prod. Au monde qui est toujours travaillé, malgré musique, mais toujours Bob Denard, on travaille toujours en communion. Et dans ce titre, écoute, les cas qui n'a 20. Ah ouais? Mais vu que dans la rapide, on a tout mis à 20, et puis tu as bandé, tout ça, et voilà. De tout ça, les Moussala, où est-ce tout ça, là, et puis tu as mis ça. Lelo au monde qui tourne en Coupe d'Afrique. Lelo n'a pas parlé commis à part Coupe d'Afrique. C'est bas mi-temps, baki na état d'esprit. Coupe d'Afrique, mi-temps, baki na état d'esprit. Donc tout ça là pour que le peuple congolais a comprendre que pour tous les cimetièreté et puis artistes congolais batika koya na ba compte à rendre na ba émission à télévision dirait ba politicien au 5 chantiers au nini ba prépayer ba nini tu comprends donc voilà il faut que ya na ba œuvre na biso ndinga na état d'esprit album oyo ça dit ça meilleur mais ça parmi ba album oyo donc les albums il y a liboso il y a rumba oyo tant ba certifié la rumba congolaise et comme vous qui non voilà dans leurs paroles c'est là on s'est le bélo moka bien ils a la place à ba ko régler ba compte ba personnalité toujours na la français que je te prenne la balle au bon yeah, quand master a qui sinjo un leader américain, n'a pas dit qu'à boyer. Quand il va dans mon abaje, na ina petit na biso bakali. Mon il est maman boye, il y a comme ça, c'est Léo bona. Alors que Nabi qui il y a pas très longtemps, ça en tout cas ça tirait à balles réelles. Mais la moni a commis état d'esprit a commis baleine bleue bona boye. Ah, ça lui a un grand plaisir. Parce qu'à la fin, ça m'a interpellé pour on préparer un questionnaire nangai. Na tout une question oyo. Lélo, c'est Léo personnellement, ce que vous vendez. Soit sincère avec toi, soit sincère avec bateau boîte à la bisso. Oui. C'est Léo. Vous avez mal compris. C'est Léo. Vous avez une gâchette facile. Tout le monde de musique est sing à bon quelquefois. Ceux qui esprit balanité, il faut tirer dessus. Ma fille n'a pas sur aider à Imba. Nazala kananga na likambo ya moto te moninga. Nakobanga rien na bomatwe motote fote nanga nini soki tokeseni bizaleli ça dit ça qui mingi ba comprendre ngai te et puis nga na la télévision te ko régler ba compte na ya kandi ko interpeller et du coup oyebi ke batu mususu lokola sala la place moko songolo soki o interpeller et pour aller bien il faut ça la nini Amatsatan ce patron et ma futa aya aloba sur Céléo. Bon, de toute façon, on a pena Kissinjora, toujours on a le côté. Kissinjora est à la compréhension. Ouais, Kissinjora est à la juste et compréhension, il y a orchestre bon répété, mais tant que je zara mbokani tout après aya lobby après voilà, beaucoup sur na monaki na monaki na on a kin si kana monaki azoli kana moto libosa c'est la simplicité. Tout calé, mais bon, au moins tout ça humain à un moment, il faut tout barandé ni tout qu'on vivre bien et qui si un jour a acte à salir, les actes mogoté qui pour allier, pour sentir si na landa qui yango parce que mémoire boudimbu
bazara toujours à communication na Kisinjora et mais ça a plaisir de ce Kisinjora lobby et puis il y a pas le faire voilà tout ce cas la même longueur d'onde boké na matope sur le tout mon titre mo bitika biloba loba pour tout mon ne matopa loba yo beta trop ba balle réel la katanzembo na d'abord au sali titre mo bitika biloba loba mais na rolanda penzembo wana na kati les va te biler ba qualifier au beti ba balle réel trop cible les années non cible les aga batuka ndi tukuma biloba loba c'est-à-dire au moni banzele lelo au moni na TikTok moi musako bandola muka azopesa de conseil or qui est mogope mukonzi aba makambo wana badwa mo ele pété tika biloba loba ke bana kombo nanga lelo pe ba TikTok ba Facebook ba Instagram et comment ba place ya ba compte rendu et ba compte à rendre donc en gros il fallait que ça titre moko ya bongo et na titre wana naza ko expliquer naza ko s'expliquer et nazo loba makambo ba doit comprendre que tika et tika ke bana kombo nanga tika biloba loba et puis voilà et d'ailleurs moko retour ezala ki ni comprendre ki ni na média na biso banani bayaka pa na po okebisa bango na média na bino na média na biso po mutu to communiquer na sima média na nzembo wana po comment c'est-à-dire que un artiste aza moto observaka puis ayo loba na kati na yo wana na kati ya milliers na non eza na okaka pona bato nyonso so oyoki na bi merci na we Rason ndengo sala mokile banga seleo na telemi po yo kaso master oluki okosilisa ngo lelo eza figure de style mutu so pa ko kanseneti na bwakili bill mutu so ko kansepi na bwakili tango so apocalypse mutu so ko so pe tango so na bwakili CNN na bwakili nande ça dit que mutu na mutu parce que état d'esprit eza na embarras des choix dans les goûts et les couleurs, ça dit ne se discute pas. Ça dit chacun a un choix et puis voilà. Ouais, on soit peine en dingue na et il y a des choses qui n'ont tout distribuer ni message et voilà. Mais quand on a dit na tiré biloba le on a c'est les mingi na artiste na biso mingi na Instagram surtout c'est le parce que Instagram vous allez vraiment à fond dès que postaka et qu'il n'aura il roulera rapidement. Oui. Et ça peut na une certaine opinion bazo apika même titre wana bazo retourner en sur yo moko c'est-à-dire le fait que c'est le OP au télé maka tu montes sur tes chevaux pour dénoncer certaines choses au kendape quelque fois au-delà titre wana ezo kayi kangape yo moko non neti au-delà ya nini au mona kinakenda au-delà lelo pardon lelo biso ba congolais tout le monde a regardé que c'est là qui n'a au-delà. Il y a des gens qui n'a au-delà. Il y a des gens qui sont là, nzembo qui ba jeton. Et cause à la paix qui te répondre bango messagement. Et puis koloba oyo nga c'est léo. Nga na yoka ba rapport à nato du genre qui c'est léo. Bla bla bla. C'est léo bla bla. Tout ça concentré de faire. Il y a tout cas parti au faux sinon c'est le blablabla continue. Ça continue. On a un rapport rébellé. Il y a un autre sur la pire moutinanga moboé. Azinga c'est le yango bat ba ina obo pona nini. Depuis boaki ngai bat belé bazo na ba rapport sérieux c'est Léo asola ramabe afinga gabatu na tuni est-ce que au sosola na maman na bino sur c'est Léo ay maman biso ebi kuta alinga ko mingi est-ce maman bina biso ki c'est la finga batu non ça dit wani zaka message ya bato yo ba ya kana donc ça dit pour pas détruire c'est Léo message à bateau va détruire c'est Léo au monde moto ça non c'est Léo ninga za la kawana et ça bon tu peux ça un exemple il y a des frères dans monsieur ya bandal donc en gros nga ba rapport et la ranga trop bateau belé ba ki dans ba rapport nga ba mabe siko nga sur tali la plupart à bateau na za na bango au monde na loi nonda. Ça fait ce combien de temps tu as naé to kabona raté et puis ayoka kanepe batute c'est-à-dire comme le roi Simolo Katondi batatu na mais ozala kana c'est le ndenge nini
musicien moko boye boye silo abi mutu bito bolobaka dandenga na monaka e na monaka makambo wana ça dit que makambo musique à un moment ko kosela bato makambo eleki bato musu balobaka vérité sur bato parce que ton na la télévision na yaka pour ça bato que non t'as mal fait sur ça c'est vrai na yaka jamais na finga mona bato na finga moi ça bato na ça ni le bata musu ki bazwaka kino bilo ko ça dérangement parce qu'ils vont ba fanatique et voilà c'est le tout kala moi même longueur donne na matopika na même croisière wana que bato musu balobi tika biloba lobeza réponse à message na habité na public wana bazana mitu na bomba lobage tika biloba lobeza réponse oyo pesi na message oyo au moins pour mes amis congolais il faut azwana no habitude ya kosomba d'accord ya koyoka ya kotombola musique ole ya kobanana na polémique na kati album il y a des belles rumba il y a des sons magnifiques oyoki sugoyoki olwakino comment un atala il peut réaliser un album comme ça batika ba futilité wana o ba boakeli songolo ba lobeli pakala non nga na sali album bakota na kata c'est le Scrum officiel d'Instagram ba s'abonner bazoyoka musique baki na Spotify Deezer na ba plateforme na nyonso bayoki musique baki na YouTube na ngai c'est le Scrum bayoki musique yango des important ba analyse na bango basala ngo bango moko ba analyser et puis ba place ezali ebele oki ba ko tango sala analyse ko loba ezaka ateke non le na beti tika biloba loba il faut ekoma ya mutu non biso bogele biso ba douter mais c'est le la CPL na le lobby c'est-à-dire ba base rappeler temps il y a valoriser ba œuvre plutôt que ya okende na ba alentours ba pemeni c'est-à-dire la CPL ya na monaki un estimé aîné le rôle à karma pas autant que c'est un puriste c'est un rumbiste c'est solo mais ça qui quand même la peine wana il y a qu'on féliciter yo merci mais ils sont mon la qui karma pas vraiment à CPL le bien en tout cas rumba et beaucoup faté mais yo moi personnellement c'est Léo et Rolandi mais c'est un peu mon le rôle à karma pas en demi rumba c'est-à-dire l'état d'esprit de sur la solo rumba wana hormis automoni boye officiellement publiquement nani juste qui est là pour ça non ça bébé hein pas beau tant que le lobby a c'est même pas un mois c'est-à-dire azaka na bana azaka na libele même si vous bouillez na côté c'est-à-dire nani ngo déjà oyo ata dans l'ombre déjà ça li démarche automoni kama pas ça non état d'esprit eza ya batu nyonso mutu nyonso ko ikoloba mutu nyonso ko aimer mutu c'est-à-dire soki otali okina na YouTube nanga hormona ki batu ba chakaka ba commentaire ya bien batu chaka ba commentaire ya bien pour ma bête rola na parce que tu as vu que tous en ba bif tu as ba problème na ba tu songolo ba pakala ba fantique na ba roya mais le coup là déjà presque de la rumba les karma pas à lobby qui félicitations pour l'album nana frère nabiso Kevin Mola il est à tomber sur Nzemboya termina vie malage venanga lempe la chakule nda fandi abenga lelo asepela biki leki nanga musalo sali kitoko fait rigola kutu arola la jamais sans qu'il a félicité fait rigola to benga bisanga yoko yati na kisha so la promotion eloka bien bo cheli okasinga moselo promotion yaka na mona ki fait nanga jibem piana sulutani na Instagram na mona ki venanga Félix Oazé quoi il est pas tournaki basi molo katondi et ba artiste belé hein ba artiste belé mais sous oyo ba féliciter dans peut-être bazana na on se passe au canal ba yo canal ah non c'est ça écoute ces ananas ba si ba yo canal ba yo ka parce que déjà au monaki ba certifié la rumba congolaise album ya liboso rumba on va certifier album à liboso donc c'est-à-dire album il y a 2021 na fin janvier et puis na début janvier donc ça dit qu'il en a fin décembre début janvier donc ça dit tout qui est nango et au ya lobby puis les lots sur tali na ba parler et ça la kan
album état d'esprit parce que mutuna mutana banzimbo no ngana lingi chauve-souris o ngana lingi deti mikolo ba fi ba osala kaka ba osala challenge na nzimbo edo muzamba lupemba c'est d'ailleurs Mado abenga lelo azo réclamer na sala kaka clip na nzimbo mo ezawana tika bilo baloba kasi po zo bate belé ezo message mo ezo kanga bate belé à la fois siko soko kiotala na ndenge bato bazolandela omona orthothanasie to emina déplique omona kisa audio mais bato ba plus na posa koyoka yango donc ça dit album eza album moko c'est le comme le kaka ndeti matope ndelo lo ngana kaka na lo matope penga na ngana sewana mais osala epena ba monsieur belé o fallait bosana bango featuring ba grand oui na rampe ya ba prince de la rumba wana na oyo peut estimer na ba mission na bengi mingi na ba vieux le vieux malage de Lugendo papa ni boma ah lui qui OK jazz dans état d'esprit et puis fiango dans ba fiango vieux malage air de travailler na azo sanga balé ki bien bino bozo yemba ba o yango ne bobenga ba kilelo donc ça dit mbisa lokoso na mochopi na ndobo suka nae ki kalungu to motalaka. Tu veux dire de si abi mbisa lokoso suka nae ki kalungu motanga donc ça dit mbisa lokoyo ya lokoso suka nae parce que ça ba texte musu na kachana soki petit poussin soki petit poussin botami c'est qui a raté qui kalunga au belette vous même mbisa la nzala qui a goûté la chance pa vula ndobo mais bilo za la kachana voilà richesse ezali na kachwana ozomona yana nzembo moko ya Sandra Ngoi na nzembo ya Sandra Ngoi o mama kete bato baotale baokamwa ekila monini Sandra Ngoi azali lolenge nini Sandra Ngoi ezali kanisa ona embeli Chris si sero bakumba oyo za nzembo oyo to emina trésor tambo mopasa na kati ya Sandra Ngoi wana c'est-à-dire que soki fleuve baebale tikala inachevé parce que papa on y magina bien on y magina ebale tikala inachevé ebale tikala inachevé est-ce que banze mongo yo mo ndem to komi to travailler penza non na travailler na 3 paroliers na travailler na Keati Makengo d'accord il pas mis dans cet album avec des chansons d'accord na travailler na Jojo Dicon il y a Sali Baker, il y a Baker et Belé, et puis il y a dirigé na Roemba. Na travaillé na Trésor Tambo Mopasa. Il y avait tout éminenzi momoko wana mon bébé Kanissa, mais tout chonka Kanissa tout court. Et côté programmation, tu travailles na Chadaluta. Te Belé na bengai bango de sali ndimagi présent. Artiste le la Papa Malage de Lugendo. Vinanga Didier Lacoste, déplique Pomba ya nuance, Vina Filet. Didier Lacoste, ça bien grave Vinanga. Mais Lacoste ça n'enlève rien. Mais non, dans mon Azambuta. L'état d'esprit na wenge. C'est l'état d'esprit, mais facilité on a zala lango. Tala balongolaka mbula na kimukolo ya balongola mbula na kimukolo ya kulu te lelo bato belo mona ka bafanda ka boye ngana esprit ngana anoko ngana zanka mais tant aux loba il faut savoir tu parles avec qui ngana ebi que JDT c'est un Yves c'est un ancien autant oyemba molanga malasi moi j'étais à l'école. Les gens qui tant que nous viennent sur la joie sangisi biso ba komi ba master non c'est des Yves la cause est obéta s'il vous plaît la gamme na ebi so ngana obéta qui encore babindo mbera obulisa vélo parce que biso de koli na venimo na babindo nga babindo ba betanga na kima na vélo nae oh bailo babindo ba betanga na kima na vélo na kita zona loebo na kima na vélo na zonga a betanga yi ozomona ozomona donc ça dit que kimukolo balongola rangote mukolo atikala mukolo yango mona la Lacoste avi nanga mama sananga ça dit to go causer ndenge tout
la cause écoute des arama qui non si tu as un problème na benga mabita si tu as un problème na benga bita au moins pas pécho ngala yebisa ko pécho ngam ko suda ko baba ça dit que nalinga bandiko nanga trop nalinga peut se respecter yango monaka tozaka toujours bien à part Didier Lacoste à part à part Déplique il y a Binafilé il y a Chali Materazzi il y a Vibration il y a 10 à match bato va intervenir tant qu'il va chanter un album nanga et voilà mais ça qui peut ba feature au peut ba c'est là qui a makasi ça qui fait héritier na fit ya vie na Blaise Boula pourquoi vous mettez na vraie chanson auto zelagi bon fit ya héritier na moni ba doit réclamer auto base à la patient un des 4 et comme maintenant na plat na ninga c'est single tu base à la patient na moni ba réclamer auto ba tenir bi sur regardé parce que na moni na Facebook nanga il y a des fanatiques monsieur héritier Bazofinga, bon, qu'est-ce qu'on va faire la musique? Bon, featuring avec le vieux ingénieur Chelebou, vraiment le vieux, il fallait tout mbanaye. Et ça là qui est tant naïe, manager naïe, ça il faut trouver Sambongo et manager a été topé Sambongo. Mais il y a un rouge, coordonné rouge, non, il y a des canaux. Bon, en gros, on a solé na vie. Na la na kata avion tango juju diko na tindelinga nzembo na ndo yoka yango nabi anzembo funa imbango na vie ingénieur Blaise Boula à partir ya avion na likolo na ina mwa wifi na première classe te ngava madame économie na ina mwa wifi ende na tindi message à partir ya avion tini message à vie ndimura te petit aso komikina te tout ça la poto na yepe na mikili séance liboso vie on diraitaki na ba boulot so na sala na salle sous deuxième séance et au sala qui vendredi pour na kende ko yemba manager abenga oh mais non mutu falaki atinda la rwana atindité moyen artiste nanga bouger até. Je dis, hey frère, pour un 500 €, moi je peux foutre un yango. Et au cours de l'artiste, tu vas dans le studio, et le lobby, on va tala. Comment vivre tout cela? Il y a un manager intervenir. Il y a déjà mais vendredi, manager a obénganga. C'est bizarre, derrière la pongi, 23h, 22h. Et tout cela, manager, c'est bon. Tout ce que tu studio, ce qui a été, et puis voilà. On peut sous-souter. Dans le studio, le roi pas été, dans Niati Nzembango, Nzembo chauve-souris, Tebelango papier à Fali, dans Niati Nzembango, et Bibi Nango bien, et puis voilà. Dans Ndengue à bien. Mais tu qui regretter quand même parce que. Oh, bon, ngaba discours mingi ya musique ya Congo. Namona ngo kaka. Nanga mukota namona ba discours ngo. Nandenge bien na boule nanga, na ba ke vie tant que fils. Normalement. Nga fils ya wenge vie a roya et mi voilà. Bon, de toute façon peut non peut mona pe muta wenge ta ego ba vie na biso wenge na mona pété ka ko yemba pa ba emina vie beaucoup ba emina biso ndire tant que tu t'aurais intéressé et va s'intéresser na ko yemba na biso te et voilà quoi mais ku Félix ta vie na biso atika livier donc ça dit sur azo mona ki notre beti album boé et ça déjà fierté à la musique à Congo et voilà quoi nga pour nga na ndenga bien il nga osala nga pe bien faut batu mingi ba so ba yo kanga. Oh non, ah mère Mogo, moi qui est ingénieur Blaise Boula, et puis on a Caribou. Ils ont fait partie d'un regret quand même. Il y a... Oui. Talaga na imbanzim belenga moko. Bon, papa na biso nini boma zaki papa zaki a un peu na ba occupation belé voilà donc il y a vieux ingénieur zaki non manager a bien ngaso na ba air nini pour na yebsanga ki non faut bâtir na mbongo et voilà. Bon,
Bon, depuis tout le professionnalisme, comme il faut s'instaurer dans la musique à Congo, c'est-à-dire comme il faut soit bon. Prochainement, il peut passer dans comme il y a comme on rappelle les jeunes et belé. Te ngane tingai makamwa ki manager, ngane tingai ki manager. Bolé na musa na bino. Ango ngane tingai makamwa ki manager na équipe nanga. Mais étant que nandinga respect la musique à l'élo peso coach salango vraiment les choses mingité. Ndenge zaki ki non na ba maison mère toagi na ba elf, ba ni pour l'élo musique à l'élo comme musique à coopération. Ça dit que ngai na eba na masidi ndenge tout ça la deal et puis voilà to beti et puis voilà donc je suis là ba c'est sur manager déjà y a net ngai na sala album nanga boy na kesu na boîte moko boy ngamo na futi ba studio makambu tout na dépensé trop tant sur plus de 50 chaba ce qu'on a vendu boy boîte moko boy aujourd'hui ka commune internet on a 30% pour commis au plus sangani no matselangani. Mais c'est le rose au four au moulin té. Père, nazana équipe. Nazana équipe Jessiazana. Père, obi lelo la plupart des experts au monde arabe ya musique à Congo, ba jeunes congolais. Kolanda bango te na ba idéologie na bango ba yaka nango. Oh non, musique à Congo ça demande ça, ça demande ça. Aujourd'hui la musique à Congo tout ça na ba jeune o baza na ba tête na ba Sony na ba Trace na ba nini na ba label belé bako promouvoir musique à Congo eloko liboso fo botu na bango ta bwana ba Sony bwana ba Trace bwana ba nini est-ce que aussi vous salez ça festival na Congo mais au mona ba ba Abidjan au mona ba na Sénégal ça dit que bango bazoluka mbongo na bango biso pe photo bunda to lukambo parce que soko bukani obika ke no Hollande on no moni il faut qu'on crée visibilité il faut qu'on crée au père Mamoudou Gassa mamata kaka apo bimisa mwana PDD à Twitter Rihanna Twitter Mamoudou Gassa mayewa nati babengana na nini ya ba pompier comprendre et là c'est très important ba jeune Congolais, bayaka na théorie à au musique à Congo nanani non, faut une pratique. C'est bon bien pour mener sur la chaîne ba Trace. Mais c'est festival les ali. Ba salfo, ba sali ba festival. Na Congo jeune nini nani ou à ça festival à ati. Mais justement, on a même ordre d'idée. Pourquoi au niveau du festival? Le festival, ça demande des moyens. Les moyens, c'est déjà forcément une approche. Il y a des partenaires au Bankadra. Na lobby est père. Na Congo déjà, na ebisayo ko créer partenariat ils en ont le côté. Ba banque ils en na Congo. Ba banque ils en na Congo. Ba compagnie c'est belé. Ba tabambo ba appelé belé na Congo. Barocha makam barocha mosolo webi lelo to kuma ba victime ta musu ba nzembo na biso to yembaka ça dit oyembeli tang mususu Lisette Mbaki mémoire Boudimbu au moment que non mutazo bulele o kino te ndengo yembaki mémoire Boudimbu wana yepe folia na kati producteur ndengo yembeli mitera champagne yepa zo bule folia na kati bandeko na biso o basala ka production o balukaka ba ye ba production ba yaka na ba na yebisaka ndombolino na landa ba émission na ye il faut tout na ba jeune wana o ba yaka ko pesa ba yaka ba donneur de leçons na musique ya Congo tout na bango bolobaka ba jamena bolobaka ba ni est-ce que boluka bo créer déjà festival na Congo pour bo mema ba misère jamena na Congo ou bien ba misère autour bwana bango kasi Serge Kaembe asala yango mais siko na ba jeune ya lelo est-ce que baza na boule wana bango ba na boule kaka soka ki non c'est le na minute ba olela na roi ya Maroc bokei kuna e paleli konda na e ache na poche asombi Gucci asombi Balenciaga akokana mission 1.1 un trait mais qui va créer une industrie musicale et tant que ba jeune ya mikili ba ovanda pe ba mona ki ba sokoda o ezana Congo ba papa ba bundaka air nyonso o mona na kinwana muso ezaka ni semiko ni ko mona ngani imiko o mona bazo le kamake legeza boele ta asudole bemba defao c'est quoi ça un grand roi de Fao
bo sambu sa komo na ndenge ni bo zwa vie na biso bo jui bo ke bo kundie mbala moko via ki apemi na kimia un point très Corbière ou pas Corbière à l'accès Moussala Salagi déjà à l'attaque danger à yembagi danger ceux qui payent au foot bon on s'en fout et puis voilà. Pourquoi Boye est-ce que Boye mon commission de la télévision que Sokoda écoute ça 1 million Imiko écoute ça 50 millions non. Donc ça dit que tout mon côté a créé ngai il faut pas féliciter ngai combien des artistes ou ba ça album mais ngai atalaku na bimisa album. Pourquoi tu dis atalaku le bon péjoratif atalaku non ça dit que ça dit que péjorativement dans les artistes musiciens mais ozomona ki bazwaka biso ndire bato mongo langage mo ekoma ya visibilité na minoko ya ba congolais omoni songola za na visibilité songola création kinini songolo pakala et voilà père to créer ba créer artiste c'est Léo abimisa album bon et là on to ça là bon to approcher to tindika album na et voilà depuis album na ngebimi ba jeune wana nyonso ba lo ba na télévision oh non songolo pakala nani déjà oyo approcher c'est Léo pour que tout indika album na ba ya kana makambo belé na mutu na bango ke au moni visibilité au moni nanani c'est le scam na moni a martelé plus côté jeunesse wana ça toute la génération na wana mais plus est-ce que bino mon côté bo créera déjà ba conflit avant qu'il bino se soutenir lobby conflit ni na banane ba clash na banane que bolandaka succès wana succès ya nini ya musique wana succès ya musique et créer yokana bisayo n'importe quoi et le muto comme na coin moko bo garder ka coin na pas lobby que et bongo ba lobby attends s'il te plaît yokana bisayo insulte et banda ya ba mutungu ba et banda ya ba chamazulu comprends et banda ya ba délapante et banda ya libumunene ya biso tem de banda yango voilà siko na siko non muto subir azate ba discours nde ya ba jeune o bayaka okomona jeune congolais soki lelo ba cheta musu na place moko boye na o na universal na nini soka monika concert mo tam musu ya David eza na Singapour ala nina yango kangi photo taka boaki na photo saga pona ça dit qu'il y a aussi la pour l'industrie musicale ranking eza parmi ba makambo eza na musique na bubana gims nem da bana muninga eza ka makambo e ruba e bandi nango mais ba ko tsali konda et loko neto lingate ba système oyaki ya ba 100 millions de vues o ngai na zaboye 400 millions de vues non pour promouvoir ba jeune pour promouvoir ba jeune na peso exemple moko na peso exemple moko na automona Sony et bache fusion na label moko ya musicien congolais label wana la plupart des musiciens bazaki na kati ya label wana c'est des bois morts au moins terme sur label moko comme de Samoir et bis artiste Rebu et puis label wana et ça là 1% à Monsieur Ndiaité au moins on a même écrit wana mais c'est le donc ça dit attends s'il te plaît Patrick boy ba makambo ezoli kana ba toi na makambo ya ba musique o ki ba jeune et belé ba souffrir les couleurs ba makambo du genre qui au visibilité au nini boy père ndomboli ndinga za na ko créer radio les nia za na studio Cédric Niakovic azara na chakaleo mais c'est ba na télévision bah ça bateau au moni il y a un danger non les gens a besoin de rentrer pour créer un festival mais c'est le tout le papier pour bisouna surtout na Congo yokana bisayo pardon attends 2 minutes pardon na mboka lokwa Congo nga solution na créer festival na ibani na Salfo na ibani na Beno na ibani na ba musicien belé na Congo obi ke sogi na to créer festival et ba c'est le ba musicien na ba ina kin
et bah échange culturel et aux ala. C'est pas que ce que na Jamena ou bien na Singapour ou bien na Côte d'Ivoire mise moko boy au memi kuna ndo kasi ki no yango de tombo la musique à Congo non. Et là que tombo la musique à Congo et ça politique échange culturel. Ça dit que ceux doit créer festival na Congo. Au Charles Tab, au Elvis, au Moko, bah qui créer festival na Congo, ya bateau bah on bah vous ramenez des Wizkid, vous même bah Davido, vous même bah nani, Gaz Fabulous, à recoute na pena Wizkid, bah sali featuring et sali musique à Congo tourné, bah bah koto, bah koto, Tiwa Savage. À recoute à péter sur na rebo ba BTG voilà magique système matin na podium c'est le pas matin na podium kasi yango tant Serge Kaembe ça makambo na invest wana yango makambo c'est le moment c'est le scrum katanga justement ouais d'accord on a ça ah oui ngana tout no ka le moment mais fait na bino ramboza la peine na maison de production ba combien de bateaux ba na maison de production le c'est le scrum a mis cet état d'esprit na auto zo mona musique kitoko biso oui. Mais pourquoi ne pas proposer à Kofi Olomide? Mais maison de production, on a déjà Ebimisa Nani. Est-ce que vous avez dit Ebimisa Toyo Yeni na marché? Mais papa, pour Nani Bino Boumona non France inde elegi Turquie. Pour Nani Boumona France elegi Turquie. Pour voir que bon système de santé awa makambutu mais na Istanbul kuna ko la tes danger. Pour Nani Boumona France elegi Chine. Parce que France c'est un système de santé, frère. Donc, on a un label, on a un kaki, na kei, c'est Léo, na kei, na mi bomi li susukuna. Mais non, frère. Fais rigoler la bimisa, nani. Les na biso nani, rebo. Malgré bandari bo bimi, monsieur soazo ya sauté. Pourquoi ne pas proposer aussi pour déjà mais ça mutu yo luka mutu abimisi pourquoi non ngana luka mutu abimisa mutu yo mutu lobi na kende mais ngana okende ndeli ngamo ba festival mais ngamo na label nga Mayas Music ah d'accord na bimisa album na ngai ah ouais c'est bien et puis ngai ndi na saboy na sumba ba matériel na kina na kin pour na meka ko promouvoir quand même ba jeune autos na coopération bien na bientôt awa Maître Olivier Belé ici. Tout qui nous t'a là pour na ba caméra banine tout. Mitera champagne toeba pour na ba instrument Dani Chandor ça ça dit que père na musique à Congo ba oya oloba. Ba oya oloba makambo ya ngote fuba loba. Bon, ils ont bien moutouné sur la moukaché banine oloba et voilà. Oh il faut tout ça là. Faut créer ba festival, faut créer ba festival. Et voilà. La seule fois la conférence de presse est tournée le mot mais à la Congo tout le monde a place ba teka ba CD na yo officiellement te bonaboy. La réponse n'est bomanga. Abi je peux pas être au feu au moulin. Abi moi je fais mon travail. Les restes équipe au bazar chargé na ngoba sala musala na bango na mta sala musala ne. Moi je suis artiste, je chante na côté studio na bimisi na sali œuvre kitoko. Et déjà te sou ngal sou na zo ba œuvre na ngai na mon artiste na biso mususu ye mo na ba na œuvre na faut bo benga ye aya tekeli yo. Non, wana pe c'est sale. Mais le premier alinine papa musique oyo ya Congo système ezanano ya kotengama système mutu mo côté la musique ya Congo wa vanso ya biso kino ngana sana ba million na compte azati musicien congolais mo millionnaire akoya ko yebisa oki ana ba million na compte na peso exemple Veben Yamabo abeta 45 jours pour ba mbomé VDFAO pour ba kini ko zo corps na ye oyo ba mise ba go sangisa mbongo ba loe jet wana me ba yaka ko na imiko na soko na nini mbongo ezali. C'est la honte. Et puis vient biso nzaya dio akufondi soden koni ba kunda na Londres or ba puissance a bongo to kabola yango ve beaucoup ba kaleda Kuba akufana Abidjan na musique a Congo na tamo ko boye ba vie fo ba o dina la ni activité o vera mboza na énergie te vera mozoli ngande ko tikate
baverambo fo bapema basali sa jeunesse ndi namona katindika kamona na Gaz Fabulous. C'est bien. Mais via ko na suko betaka musique té, il peut bloquer un jour te souhaitant ôter. Et voilà. Il y a papa, il y a des magiris et memazelo. Papa, je sais que ma banga est bloqué, m'a menacé. Répété. C'est le scrap. Et voilà. Donc ça dit il faut te battre la vie na biso, te battre la musique na biso. Ba jeune congolais bana misala ebele a rosa na musique.